Merci na balandi na biso nyonso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza émission oyo bomesana kolanda biso na baetando na bino na ba TV na bino na bandako oyo epesamaka epai ya moko ya moumbo na bino évangéliste Serge Lutumba. Lelo vraiment naza na mabor ndenge nga ezalaka naye kokutana na mama évêque aomeka ko expliquer biso mariage eza nini. Parce que lelo ba mariage comme na lokola ba blague moko boye. Olali olamuki obali. Olali olamuki obengi mo mwasi mo obali mo bosangani bosali jeune na bino. Surtout ba biso to na ba libanda mboka. Bon dia maman. Bon dia papa. Maman na ebité liboso ya TV na biso fo mo talaka kuna parce que bato bazotala ebele po tolanda maka ebele opesa biso nga na bengi mama évêque mais bato pe bazana besoin ba kombo na vraiment eza nani. Kombo na nga Nickel Musamu. Onde kombo na nga. Maman Nickel Musambu okoyebisa biso oza vraiment chrétienne, so oza chrétienne osambe en église nini. Et puis ba tâche na vraiment église ezanine. Ya naza chrétienne donc nasambela na église les missionnaires à mission pasteur nanga kombo nae le docteur Nemi Luvoilo na kati ya église naza na responsabilité lokola évêque nengo chikoloba ya wana ona osala nzambe. Na si botu ka mama apesi bino ba attribution ba tâche o asara en église aza moko na basali oyo afandi pe na makolo ya papa molimo na ye de loin papa to pesi mbote vraiment toujours sona mo na yo na si a défendre kaka parce que a meza école maman na habité na balandi bozotala biso soko pesa biso moi mukie parcours na yo parce que bato pe fo bayeba yo mama auta wapi na mama nzambe. Est-ce que mama nzambe kochoka na Angola? Est-ce que mama nzambe utaka quelque part et loko nini esalaki okoma mwana na nzambe? Ya merci pour la question. Tant nazaki mwana mukie na bandaki kosambela mais tant ndingi na ba âge ya ba 14 ans na yebaka Yesu mais yaki ko arriver par rapport à ba réalité lokola pe encadrement to pe bipepeka nde tokoki koloba ezaki pa malamu te naaki kotika nzela nzambe mais nzambe na bolingo na tellement zaki na plan malamu mpona vie nanga ayaki ko permettre na komaki kobela bela mingi na kobela bela wana nde esika wapi nazwaka décision parce que ezalaki soki semaine nayoki malamu semaine na bela na komaki vraiment komona nde comme 5 na kufa. Donc ezali na oka na plan ya nzambe po bamate ya lokola dasi na yebaka nzambe soki bateyi nga la bano mona leso eloko ya sika te po makamso bando oloba na yebaki yango deja lebeke mutu fo abika fo yamba Yesu ekomi onde eloko moko boye esi na yebi ezalaki so na mwa makasi mingi te palanga mais nzambe ayaki kosala grâce apermetaki maladi ekotanga na nzoto bongo na nzela ya maladi nde naki kolukilonga nzambe pe na se décider ya kozongela nzela oyo ngai si nayebaki na wana ntango tozalaki na mboka Congo ntango toyei koya na Angola nzambe asali nga mpe grâce nazala makolo ya papa langa Nemi bisika wapi oyo nde mpenza naye koyeba o ya makambo ya nzambe na Congo ezalaki kaka nayebaki nzambe mais nayebai vraiment makambo yango ya nzambe te mais ntango naye na se ya makolo ya papa langa lokola aza mpe docteur nazwi grâce ya koyeba nzambe nde nalobaka bayekolaka nzambe ye moko te me bayekolaka makambo ya nzambe nde naye kozwa grâce ya koyeba mpenza makambo ya nzambe mpe ya koyeba bavaler ya nzela oyo nga nalandi. Balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi toza vraiment liboso ya mama oyo ayebi makambo nzambe parce que na monoko nde nazo bazoloba bavaler ya nzambe. Est-ce que libala eza black maman? Est-ce que okopesa biso définition nanu ya libala avant tokota na makambo na biso ya libala? Ya merci papa. Par définition mariage ezali union il y a deux personnes il y a mwasi na mobali na mukuse na koloba bongo donc mariage ezali union ya deux personnes mwasi pe mobali. Est-ce que nani vraiment ça la biso mariage? Ok, merci papa. Na sokoteki na mukana na biso ya Genèse chapitre nango 2 verset 18 Bible eloba nzambe ye moko Adam te Ève te comme ça nzambe ye moko la volonté na ye alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul na kosalela aide semblable
libala ezali ya nzambe ye moko ezali penser ya mutu te ezali pe demande ya mutu te mais nzambe ye moko parmi makambo asalaki asepelaki pe kosala libala. Mais pe soki ka ndongo tangi na version mais soto ke na Genèse 1 tokiti mo mke na ba 20 quelque on a tozomona nzamba bi asali mobali asali mwasi pe apamboli bango alobi bokende ko multiplier vous bokende obota. Donc n'habité est-ce que serment on a libala eza vraiment nani? Si nde toti koloba na bisiko lobi na Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 Bible loba na biso wala eza lokola introduction nzambe aopesa pensée na ye pona libala nde tango toyeko koma na de au plus nga na tikoloba nzambe ekoloba ke eza malamu mingi te akoti na pratique. Na Genèse 1 apesi pensée mais na Genèse 2 akoti ce qu'on a pratique ya likambo ngo amoni ke solo malgré apesi mobali tant de responsabilité mais abane komona ke katika ya mobali eza ne loko moko ezozanga nde la katika ba responsabilité o apesi ke pa mobali aye komona ya malamu il faut asalele pe mwasi. De loin de kana mesana koloba na opesa ba partenaire na biso bambote belé parce que ti lelo tokoma eza na ngulu na bango nzambe nde azosimba bango. Nazopesa mama Jocelyne Kabemba mbote belé na Paris na Beauvais place Azali na bana nyonso na mupaya bazwi na ndaku tolingi bino mingi bambote vraiment na nyonso bozo sala pon évangile komi wapi on est vraiment ensemble avec Gloria, ensemble avec Caleb, ensemble. Maman vraiment na ebité soki okoyebisa biso nani o azali préparé pour na obala. Yeah, merci papa. Ndenge mutu abotami na étape ya mutu eza na ba étape ya vie. Ezali na étape o mutu azana no mwana, eza na étape o mutu akoli et puis étape o mutu akobi mobange donc a France na ye jeunesse pe vieillesse. Or mutu libala ta nzambe asali yango, asali mutu nyonso po abala. Or mais libala eza pour la bala mikete mais libala eza likama mutu o esi akoli de mutu nyonso na plan ya nzambe eza mutu abala. Mama nga pe lelo nde pe na okoma na ngai ponga mana na 22 ans nde pe naza na 22 ans bo na sepel pe na bino na pe na mbongo na nga na tekaka na kikolo na kopiraka na nga na sambelaka na nga pe na frère na église na sepel pe na bana roba na nga na âge à 22 ans. Eza problème te et la bato pe babali na âge à 22 ans. Si lelo bala mwasi bazapela mwasi na bala na bango libala même sotengi na mokande ya cantique des cantiques bibelo bala biso nani o est-ce que toki kopesa ndeko la biso ya mwasi na libala est-ce que à atteindre âge ya maturité libala ezala encore likambo ya maturité n'a rien à voir na âge au mona mutu mususu ala âge ya mukie abali pe avant di bien na libala na ye au mona mutu mususu to aza mukolo ya mbula mais na libala pe avant di te de libala ezali likambo ya âge te na ezali likambo ya muto akoli ezali likambo ya maturité libala ezali likambo ya bala mike to bela bala mike ezali rien à voir le problème à âge mais likambo ya muto akoli muto ebi koyeba makambo ebi kokata makambo ebi savoir vivre ebi ko ça la part des choses de un homme mature to pe une femme mature yende vraiment ça bon ça na libala. Ya namoni tango na pesa ki ba partenaire na ngambote na bosana ki vraiment évangéliste makuku pesa na Irlande mbote belé na bosana ki mama bibi tanto na Nyangi na Belgique mbote belé na bosani mama Ali na bosani mama Claudia Ali na kati ya Londres mbote belé na bosani pe lisusu mama Mando Bikembo na Irlande mbote belé biso nyonso toza ensemble tosaka musala na biso bana Salem nyonso mbote tosaka na kati ya makolo ya nzambe ndenge papa Israël Mbambi alakisaki biso tozobundaka musala. Mama ennemi vraiment ya libala azanani parce que ba epsi pe libala babundisa ngo makasi. C'est bien sûr que eloko nyonso oyo uti pa nzambe même vie ya mutu okomona mutu musa ko se poser la question que erna bane na ko sambela te on dirait nazala na nga bien mais depuis na koma ko sambela on dirait makambo koma wala ndanga mingi si eza normal parce que eloko nyonso o eza ya nzambe
diable abundisa yango kaka libala lokola eza volonté ya nzambe mpe nzambe ntango akeli mokiba asali mwasi na mobali na nzela na bango wana kaka mibale alobi bomultiplie mokili donc na nzela ya moto na nzela ya libala nde mokili ezala multiplie mokili na nzela ya moto nde mokili etonda posa ya nzambe même makambo nyonso oyo nzambe azala yango besoin ekosalama kaka so ye bato bazali ozomona siko lokola eza volonté ya nzambe yango wana ekoki koleka bongo te il faut ka diable combattre yango tozomona même depuis na jardin d'Éden eloko ya liboso oyo diable abundisaki ezaki libala. Mais lelo peka ndenge ezalaka nzambe ka apesi papa na biso koko na biso Abraham apesi na mwasi mais abloqué bango mpona mwana nzambe mpe ndenge ezalaka kaka apesi Isaac mwasi abloqué bango mpona mwana. Mais siko mama siko ba phénomène wana mpona nini? C'est tout à fait normal et ala bilo muso ekomaka eza komba bato mingi mpe babalani baobota te miso eza komba mais misusu mpe ezala na volonté ya nzambe ye moko. Parce que ce qui est autant dans la Bible, au moment que Nzambe yemoko à rendre bato ba stérile. On n'a rien à voir ya diable. Nzambe yemoko peut-être azaki na besoin ya eloko moi pe sa leçon dans likambo mo boy a sepele eleke la bongo parce que biso sonné tozala mokili otambola si toala ba projet la biso ala ba kameto bossa la pété que Nzambe pa na ba plan likolo la biso yoko kozala ba projet lo Nzambe pa la place survie na yo donc Nzambe akoki pe kozala cause akoki kozala base ya stérilité ya muntu mais mususu pe e arrivaka diable à se combattre parce que ça moko ya makambo e memaka ba trouble moko ya makambo e mema même ba divorce na kati ya libala omona mutabali azobota te et si bango esengwa libala ngo et si ekotisi ba infidélité diable pe mususu a provoquer ka ba mutabota te po e créer ba biloko wana mais biloko to lobi lokola Abraham lokola Isaac ezaki na plan ya Nzambe parce que Nzambe moko asepelaki bango bazala bon bakambo eza ya plan ya Nzambe toko tuna ba question ebelete ya za souverain asala makambo ye alingi. Maman na moni lobi pour la souveraineté en Nzambe mais tout totali vraiment bien na solène évangéliste Paul epsenga que évangéliste Serge vraiment celui que tout le monde va déguer belé na libala et me plutôt na manque ya préparation na manque ya préparation parce que libala peso singla na balo lenge moko boy po batu ba balana libala ezaka teke yaka to balani est-ce que maman oko expliquer bisoté ba préparation nini mutako ko se préparer pour bala ya eloko ya liboso tolingi toloba eza vraiment important nga pasteur na nga ate akanga lobi alobaka libala ya mabe eza te mais choix ya mabe nde ezali amen parce que ceux qui ont tombé la choix ya mabe nde oleli vie na mobimba yango ma awa nde toza poto lakisa batu neni ba rosa la choix. OK merci tozotala biso lokola bala Nzambe totiraka beaucoup plus ka leçon la biso na mambuiza ya Bible. C'est total, Nzambe po ake la Ève. Bible lobi alalisa nanu Adam pongi. Na kati ya pongi na ye wana nde Nzambe abimisi Ève. Na kati mo muke donc cela veut dire Nzambe avant donc asala libala asala mutu ça veut dire Nzambe a préparé qui d'abord bango. Donc au 60 ans libala avait ça ma esenga no liboso loka liboso sa préparation. Mais ce qu'on a kati ya libala et tous en la préparation Nzambe senga cause par exemple préparation financière, et cause la préparation physique et cause à la préparation spirituelle, mais ce sont comme une carte de préparation financière maman langai. Mutazani na mbongo te na musala ki obala. Siko wana ezanini? Bon, nangana lo balio kaliboso tango Nzambe alalisi Adam. Pona biso tango mutu aolala eloko liboso parce que ceux qui mutu alali azesu na mamba wa monate. Amen. Mutu soki alali ala makamba wa kanisa te. Mutu soki alali o etika la gezaka Nzambe mutazoyeba. De pona biso tango Nzambe alalisi Adam ezapo Adam alongana na distraction. Heureusement na époque ya ba Adam azaka la ba Eve mingi te. Mais biso lelo mona ke tango parce que biso basi tozela ba ya kopona biso. Mais beaucoup plus na part ya mobile. To peut même na part ya moi si pas na makambo ya mona ka sepela mambo ya lingaka apela ba forme ala ba gune o ya sepela nango mais ya malamu foko yeba ka kenan
tant on a ngala kende na ndako ya libala na kende pour la vie nazo ko s'engager pour na vie na nga mobima na nyango wana o to kotambola ne vie na nga mobima osomona donc nde to tsikolo ba kenzamba tikena no ada alala eloko ya liboso fu mutalo ngala na distraction na bato ya yebi na bato ya mona aluka nanu amilongwa akota nanu na volonté ya nzambe pour sala show ya malamu sikonde to tsikolo ba sim tant mutu a ningo tuni question mutu na kati ya libala il faut se préparer et loko nyonso pour réussir na yango il faut préparer même émission obiso toleki pour réussir pour loko ya malamu esala manaimi et c'est la préparation et ala makambo il faut yo réunir pour émission la biso eleka bien de même pe la domaine ya libala mutu pour obala osala likambo ya malamu il faut préparation na domaine spirituel matériel financier tout est senga préparation déjà ezali réussite ya likambo yo ningi osala maman nga na telemi na point liboso préparation financière maman tozomona ba dégâts ezebele mutabali mwali pananda kwa mwasi aosombela ete donc ba maman bateka mapa babi ke tata on a na nyonga na bisa 550 tata na za nyonga na bisa 150 nini adefela yu mwasi na ye iloko olia atakutu o babengaka ta bande hygiénique mama limbisa ngai aokota ngo tuna nyongo parce que ana mbongo te ya ofuta kutu ndako problème ndinga azana kuta otala nga ndako kala mingi te sili donc bientôt bazo bengani parce que pour nini abala na ye sans préparation atila ke loko mo motema me confite ye e baby simaka nyonso mbongo ezati mama siko na bato abongo to sande bon bise premièrement to abana nzambe ya liboso toliki na nzambe mutu bibelobi biso ba Kristo to vivaka no par rapport ya auto omona mais to vivre par rapport ya auto ondima mama biso to bana na nzambe mais quelque part nzamba bi mutu rolia na mutoki na e siko yo to bala teka pona nza mu Kristo lia mu Kristo to lata mu Kristo fana na mu Kristo foto futa ndako ya mama wana mama na sali ndako ne na mbongo na e esengi foto futa e do mwasi na ndako ebisete mama kanga misto lia mu Kristo non faut lia vraiment fou lia loso vraiment donc inhabité tant mususu yo lia no mu Kristo. Bon, tolo banano préparation, nga nazolo bela sir na kati ya libala te. Nazolo bela préparation avant muta kota landa kwa libala. Po wala ezana na biloko mibale. Obi lelo biso pe basi tozo aider mais bato ba poussa la pembe na biso te. Ya liboso to mobile alingi s'engager na libala. To lingi ko ba pete ke mutu il faut apo abala, il faut zalo na ba millions. Mutu fa bala, fa zala na nyonso non. Obete pe lisolo ngondeni na mwasi. Lelo ya la mabala mususu est comme impossible ba kabwana pona nini ayebi na moso to teta nzika na moso to souffra na et ça fait pe di bien na kati ya libala oza pe la moi lisolo la mobali na yo eza pe mabete bato ba kutina mibali na bango nyonso eza malamu eza pe mabete na ngalo ba teke ba ba kuta bonde ba sala mabete non eza pe bien mais na ngalo ba le problème c'est ya préparation. Osomona mobali tango zo poussa la liboso ya mwasi oye na idée ya kobala mwasi na domaine financier si il faut se préparer po yo rozwa mwasi ka na pamba te po to benga ngo libala ezala makambo il faut yo sala OK na famille mwasi la pe yo lingi ala ba posa il faut se préparer pour la tina na yango mais siko na ngina loba yo mobali lo kwa liboso mibali pe bele ba kwela ba shoya mabe pola nini ala nya moi c'est na teka la kikolo moi c'est na teka na shikwanda c'est na ponier na ya ro facilité nga c'est na ponier eloko ana eza mabe eloko liboso il faut ba ke bible lobi ba désir ya mwasi et ko za la porter pas mobali ne mtu ba pesi responsabilité wana osomona so peka mutu ndenge zalaka azangine mama vo sungate parce que mikolo pe biso ba papa boule zate mama so abimi ateki mwa mapa ateki mwa nguba tole po biso ma confinement elie biso osanate mais mama na basina koteka tole usungate mama OK ndangina loba boye mama na ndako akoki ko aider papa isa mabete mais eloko ya malamu pe ya motu ya mobile faut donner la sens à responsabilité po eza mibali mususu yeso esa zui na ye bazo aider bongo po la ya moni ngo occasion ya malamu il faut vanda na ye eloko ya liboso mobile faut ebake ba responsabilité eza yanga
ata mwasi abimi alesi ndako, ata mwasi abimi s'occuper na makambo ya ndako, mais ya motuya il faut mobali ye moko ayeba ko se préparer. Omona lelo mibale ebele pona ye esili loko mwasi nanga te kaka loko non biloko bongo mona suka ti suka ekoza ba divorce. Pour la ligne, moi si en réalité à quel ma penza te pour la kosunga bongo yango mona mingi se moi ça do sunga ngaka loboko moko mais mobile non la lobate ka loboko moko de moi si so ka do sunga ko suka de balaka partout pour la réalité responsabilité on et pesa mela été mais ce que ceux qui ont ça le kola ça aide le kola nzambe akele par et pas mobile le kola limosungi les sunyo les a dans domaine nyonso. Na kati ya mobile en soi zanga la ko aider mais mobile il faut à se préparer, il faut à se battre pour faire sa foyer na domaine financier. Le mobile belé et baby à cause ya kozanga finance, à cause ya kozanga mbongo, mobile belé za détruit. Oyoka moi stanga za matérialiste, moi stanga lingi mbongo mingi. Non, peut-être peu moi ça la pèse qui tend. Mais avant on senti que pas na yo, ça la ba vision té. On senti que pas na yo et ça passe temps au moment donc pour na collecter libala no malamu ko gérer libala no malamu il faut se préparer la domaine financier et ça maman na obstacle le domaine libala Nansi balandi émission na biso évangile komi wapi bokelo mama lobi o benga mwasi nondo kipamba o benga ina pechuana matérialiste pamba mais ça devoir ya nzambe apesa biso mibali il faut to sunga il faut to leisa il faut to latisa il faut to bongisa quelque part sozo pesa pe obeta mabakote parce que ça devoir pour libali les ba devoir les apena ba droit yo lingara ba pesa yo lingara ba sala point que yo sala ranini au kanamara na verset femme soyez soumise non. Moi, ça va dans la soumission, mais il faut payer ça. Avoir soumission, il faut payer ça. Il faut dévorner ça là, vraiment ça là. Mais maman, merci. Dans la première question, parce qu'on a deuxième question, préparation physique. Maman, baka côté ezebele. Bobala na boy pour un sentiment nzoto, bomo bota ba SS. Bobala boy pour un sentiment nzoto, bo sesa examen te mutumu dans la sida. Bobala na boy pour un sentiment nzoto, donc mutam sumo ça dans la hémorroïde aiguë au salanate. Donc yo vraiment na mbetu oyo karana yo bien te okomi ko bima libanda parce que santé pesa ki mabe ce que pona baka ona lobite mamoko lobani si yango to lobaki nyonso même ata Yesu atiki église tata otoza ba fiancé tozo se préparer afin que toi apparaître mokoloana belle libosa kolona biso et de même pe ba tout on ba limba kotana na libala lelo ba cause belezo zala ne bandeli bosolo la te e bandeli omoni force ya likamu ça débit et bandeli yo fubo lukaboye ba est-ce que moi songa na obala santé ni zandeni moi songa la zo s'engager na ye maman moi si mazo ngenga boye terre osakana te taya bien zolo ba pe kitoko na otala kunande kasi loko lelo ebomi yangwana lelo batebele ba otala ka apparence mais la ngina conseiller bato lelo tozala la besoin apparence na libanda mais moi surtout mobile obo ça ne vie tanga oyala ndako bovanda ne ezali kamba apparence te de so so boya na na meme l'hôpital basa ba tesko na kangina makasi te faut talisa ceux qui est déjà comme koboye comme danger pourquoi zoboye ceux qui est bien ça n'est bien santé n'est bien ana na maladie pourquoi oboya avant to tambola to comme tina libala photo yokana osomona nana ngwa kondima abali mwasi na ye ana sida donc à cause ya maladie wana ngala perdre même vie nanga nzambe asepela pena biso tozala bomoyi parce que tant que ozala bomo ozama kamubelo yo ko accomplir osomona de tangu yo lingo kotana mwasi na libala il faut c'est obligatoire mais ce peut yotali mwasi na yo bibonte pour na ngala ba conviction na ngala nzambe na ngala sambelaka ke na mema ebongo mabete au quotidien mais ba conséquences ekotika na sima wana mo mtoko sibirango ya maman na moni expliquer biso pona problème ya préparation physique et ça vraiment très important biso tozo bala il faut pe moko tozonga pa munganga to landara spiritualité te o nga vraiment donc jeunesse apocalypse na liango nga vraiment yaya o mona pe bu mona SS ya mi balé SS ya mi satu makolelembi donc faut na okara compliqué alors comment kanga bandoki ya libota na biso parce que ya libota no parce que okenda kate
kotali sapé ba test physique ndenge ngoka ezalaka ba passer pe mo va bal salibala faut bosenga rablo wana moi sinon mbal boke ça ba test boya na ngo poto tala eza ndeni pona kosunga po lobby ba divorce et salamate ya maman na biso na moni olobi na biso pona siko na troisième cas na biso préparation spirituelle maman na ko préparer na mbongo na kepe na test na stali pesa nango normal mais moi sinanga mama na ndoki mama na choro beso benga mandoki au saranati mais maman ngo pe l'église donc tala ba grade belé ba pesa en église so na catégorie dans maman ce qui ba benga ba makate so maman na mais so na rêve na so mama diaconesse so yebisanga maman ngo mutema mabe ya osaranati yo yebiete azubizale na ye abombi tangu pe na koti na kati ya losambo ndenge ezalaki na kati ya prébiso de samila to pe na esprit religieux l'esprit oyo ezo prophétiser na nzambe te mais elobeli yo ba parole de connaissance par le kuta pe eye lobi na zuna cha mwasi na kati ya ndako mama na moni ba problème parce que pona combattre na esprit religieux wana na ba prophétie ya mabe wana to sala neni ya la Bible ezoloba na biso malheur à vous les affaires rebelles qui prennent des décisions sans me consulter. Amen. Nzambe abenga bango ba afin baza banane mais baza ba afin rebelle. Pour la nyonso biso to ngato sala. Il faut tout le volonté en Nzambe. Ndeto ti koloba Nathalie aspect physique d'accord. Nathalie mamambongo d'accord. Mais ce qu'il faut le koyeba, wana yo tel le ko amout. Est-ce que volonté en Nzambe zala kati libalo ngala ngina sala? To pe volonté en Nzambe zala muto ngala ngina pona. Ce qui oluki na volonté en Nzambe bien-aimé, na nzela Nzambe déception zala te. Na nzela Nzambe nyonso zala malamba balobaka bapona moi c'était pour azara ayak église. Non. Mais bandoki ba ayak église. Na pona pe moi c'était pour atteler maraté yaka. Te pour à modéraka. Non pour ya pesaka. Non. Ba pona moi si foluka oyiye ba mukonzi ya milimo. O za Yesu Kristo. O ayebaka kati ya mutu. Est-ce que moi si wana eza apparence te? Maman moi si bazo prophétiser. Nganzambe na lobi boye lopango to teka ngoto somba yenga na bala mazo prophétiser. Moi si ma femme dans l'église de lundi à dimanche. Maman, au moins que moi na tu na nzambe zate pona. Kaswana ne muto ayebili lobate. Bible lobi même écoute diable, yemoko a se déguisaka à l'ange de la lumière. Diable écoute à se déguisaka. Bo ba serviteur na. Donc moi na nzambe loko aliboso, tango azolinga asala choix na ye, il faut ayeba est-ce que moi soto mobali o ngala linga la pona. Malgré l'aspect physique ngala sepe na. Nyoso ngala sepe na. Mais volonté ya nzambe est-ce que za na kase le kamonga linga sala. Donc en quelque sorte maman j'ai perception to rebalance pour na taille to rebalance pour na beauté mais faut total rapenza mais so momi ngazani ka fauche moi c'est ma bèvre makabu na balega boyeka bon na boité que mutazala pe na ba choix na boité mais ngala conseiller beaucoup plus na kati ya choix oyo zolingo sala lukopo e ba volonté nzambe parce que kolela ngasi ko na bi na osambela te petit monde a craqué alobara bien alatara bien pasungaranga ce qu'on aurait bandeni pona sambela ponza mbaleksanga eloko na ya liboso ngala zolobela nazo cibler beaucoup plus bato bayebi na nzambe po muto ayebi nzambe ayebi da ko sambela mais la muto ayebi nzambe te bibelo binzamba sala grâce na o ya lingi eza simple yebisa ka nzambe sunganga ina sala choya malamu eza simple obonde libongo esili obani pe komitika la komi boma koluka penser sa nzambe sala ngangolu même bible zolo soko kutana mwasa malamu c'est une grâce même kokutana mobala malamu sangolu donc eloko amotu ezali domaine spirituel ngala lobela même baba surtout beaucoup plus bande ko na biso si bayebi Yesu na vie au moins que muta yebi Yesu andimela penza Yesu andima Yesu na vie nae mais abafoué makambo wana ya koluka volonté ya nzambe na likamba libala nae pona nini atala ngasi âge avancé ngai déjà babaleki si babali ngala tikali na ndaku ngamoko akomi komona comme si ça pona esili non bien aimé ngala ko pesa bino exemple typique ya ngamoko ngai na saleli nzambe na yebi nzambe depuis bon mois mais na bane ko tala nani o ngala ko s'engager na ye na kendeni na libala na ko tala ka te to non ngesi na qualité na zela titangu nango ekoki fola lukalo ngalo kwa na yebi Yesu na ko linga mupakano te ngalo kwa na yebi Yesu na ko linga muto te to ani même doctrine te c'est que ceux qui na kotika na maka parce que na kati anda surtout biso basi femme soit soumise kangayo
ayebi soko ke église te kolono pa zobenga fo salila mais soko bi muto ayebi na nzambe mo ndike na libala no ozana kimia nango e ko déranger na eloko te mais lelo biso mingi surtout bande kwa basi to pe bande kwa mibala tali apparence moi mo se pe singa ngala ninga tayi oyo ngala ninga belobeli oyo metango ya na ndako regretter omona ke na kati ya ndako ezalaki kaka mambo ya tayi te ezalaki kaka mambo ya elongi te makambo ya ndako ya makambo mosusu de na nyonso il faut koluka volonté ya nzambe na engagement oyo olingi osala mama tolobaki mpe observation il faut tosana toyeba koréfléchir mama na réfléchir ndeni mpo deya ta mosusu na mwasi tokwea na biso na ekobo sentiment na ekotanga deya na motu na koobserve nde nini ye ayebisangaki papa na bango aza na mbongo famille nango nyonso babala parce na tani na koza na observation mpe naye koréfléchir mwasi na babala yango wana motu fo domine basentiment na yo ozomona bate ebele lelo papa nanga bakufi akoza basentiment sentiment ebomaka mbongo si yo oza motu yo ozocroire te ke yo mpe nzambe akoopambola nga nayebi lelo meme ata basali ebele lelo baolela mpo na nini alingaka mwasi wana ntango azalaki na onelo te alinga mwasi wana meme ata na monde na biso lelo ekomi badivorce ebele alinga mwasi wana mpo bandeki kosungi na mafuta abandeki kosungi na koya kolia mais lelo ntango amoni ke akoli ye moko makambo abandeki kolela azwi baresponsabilité ne ya mai akomona mwasi wana lisu te or panda meme oza na kati ya kolela na yo luka deja osala shwa na yo ya malamu luka oyeba volonté meme na kati ya kozanga na yo ta mosusu mwasi mo boyomona ye pa na eloko te nga mpe na eloko te eske tovivre ndeni tika nazwala nga wana te boma sentiment yo zo croire na yo te ozondima te ke lobi no pe ko ozala meilleur ozondima te ke yo pe nzamba opambola yo pola nino ko bebisa lobi na yo pola makambo ozobika lelo bible zolo bala biso makambo ezozela biso lobi eza plus excellent par rapport à la réalité à lelo de ko sala cholote par rapport ya lelo muta mayele muto za la vision amona mingi lobi force ya muteza na lobby na ye mama John mazana mama la azana batundra azana ba jipa solo beauté osana te dono ça non mutena craquer maman non sopa ya ona lobby faut ko dominer ozomona faut ko dominer si eza penza bongo tala ke tam sur réalité ozo vivre lelo biso totoye na tente na bangolo mona po etam sur place ola les até okuti mobile mo azana ndako yo koto vanda babengana kayo place ovanda reloko olie ezate mete lelo na yo kotala ngona onte bwaka mingi misu na lobby mobalo yo mona lelo ta msusu lobby tango ya na ndako ezali felo mobimbo yo koti de ya malamu ngana conseiller bato kotala lelo te tala beaucoup plus lobby mutamaila tala lobby ya nasi boto ka mama na biso aloba kitoko na para nzambe mama ndenge ezalaka balobi so totali na bible tomoni bato mosusu kwa basalemo libala ebebisa vie na bango est-ce que mariage peut ebebisa vie ya mutu est-ce que ma séparation divorce eko rendre mutu pe malheureux est-ce que divorce eko aussi ça posa vie ya mutu est-ce que divorce séparation inhabité eko ebebisa pe ministère ya mutu na ina assuré au papa nanga batebele ba okeli felo à cause ya mabala na bango nini évangéliste Paul yebela lifelo batebele ba okende lifelo à cause ya mabala na bango nini si au mona kende na chikoloba awa ceux qui libala nous a stabilité ceux qui foyer nous a stabilité la limite aux hommes batin ya ba prière na limite comme mona ko ndie comme si nzamba lingiote comme si nzamba ebiote pona nini yo mokonde oyebaka te ndani okoki s'engager naye nzambe alobi na biso se multiplier tobala biso mpo tomultiplier na biso kaka lundi pichu lundi tosali toma moi teke etalaka devoir nyonso omoni mwasi nyonso aleka na nzela mobali nyonso aleka na nzela mais yo ntango ozolinga osengage fo oyeba oyo oza exemple papa na biso na moni ose présente kobi komona nga évangéliste Serge un évangéliste nandimite yo ko balaka po moi saza liboso na yo mama nga mana tira test na tina mwinda na tali yo nanu na tali po jeter parce que na bona nga na père de vie nga po ba engagement na pe ba relation pe mama batu ba okufa batu okufa mama nga vraiment na tala omoni mukolo Abraham atindi Eliezer akelukela mwana Isaac mwasi Isaac asambe Eliezer asambe la lobi Seigneur mwasi o nga na opona amelisa nga mai pe amelisa bashamo o nazala bango tant yo zo lingo sala choix fait ba pe responsabilité aux ala lelo loko belé zo pesa pasi
tant sous pasteur serviteur mwana nzambe ye olingaka na yo obosala ba responsabilité yo zala omoni cause ba divorce ebele Eliezer asambelaka bapesa ye maite parce que na minute na Eliezer abane ko représenter Isaac asambelaka po bapesa ye moko maite malobaka mutu akopesa nga mai amelisana ba chameau mai oyo mutu ameli na o chameau ameli ya ebele za o ba chameau bameli donc responsabilité ozolingo sala choix bien aimé faut rendre compte ya responsabilité oyo zala faut rendre compte ya oyo zali ko ignorer ngote pe ko bateke ngala oza frère oyo ngala oza sœur oyo ngamona obongo se motema non osala ngote bonzambe belebe ovima évangéliste Paul azala nango boso azone kama Mireille akobongisela pe motema alongole na ngambo wana ye na ngambo na biso fo bible pe so pouvoir wana et bible so to kende pe ozala na biso parce que to tikendeni to buzo to bongola po ye mo ya répondre bato na mabe basala nini ba bongola motema biso to ko mokima bango ya mama to kima su bato wana te na ko conseiller ko sala ngote évangéliste Paul tika ko sala ngote mama lobi parce que so ke pas Mireille a gagné à 100%. Parce que ce qui est au tali même la Bible et là batum souye so comme sous ba disciple batuni Jésus babi Seigneur yo ya ki po batu babika mais pourquoi utiliser tant de paraboles pour nous solo bela parabole les un langage caché pourquoi utiliser tant de paraboles et si ba disciple lobi secret ya royaume mais pesa beli bilonde boye bang pour la batum sous bandole ke la banka en parabole c'est que ça la batum sous nzambe a permetaki baye mais na bato mususu tia okene makambo nzambe bandolekele ka abo siko yo yebi souveraineté ya nzambe te oyebi plan ya nzambe te yo oponi mwasi oyo makambo nzambe bandolekele ka abo mote kondo souffrir vino mobile na mona ko enseigner na tank se bible de Genèse Apocalypse oyeba na yeka kasi lelo to mona même baka ebele ya ba sana nzambe na zana respect belé pa na bango mama zo tumba bino na ndenga jete na la respect belé pa na bango na nzela na bango biso to yebi Yesu na nzela na bango biso to za fermi naza pa na ba respect ebele pa ba sala nzambe na lingite kotuka mais baza pe ba modèle na biso ndenge apôtre Paul azolo ba tozala ba imitateur na bango donc baza ba modèle na biso maman passer ozo imiter maman passer ça des ordres église te na lo surtout beaucoup plus ba sali nazolo ba hormone ke seto lobi atenga na ozaka bongo ngamona bongo se motema yango zo créer ba divorce pasteur atera batu ba bongo la mitema ministère na ya moni za poser habiter c'est que mutu na plan na eza na bato nzamba préparer o na nzela na yo batu bakoyeba nzambe oyo zo mwasi moko bote zo pe na mwasi oyo azadi na musalo yo zo ngosa mama na vitesse évangile église a monene ma passer botangati mama na vitesse évangile donc ngamona na vrai passer na tarabia na boga mais ma passer sotali be na roloba rola mutu mo timboka mais non boka na ngaide te za mabe tout ba se cultivaka tout mutako ko zale loko te lelo lobi pa komi mutu na société au moins te que ma passer wana kutu passer mo ya présente ba ma te pa ebolobate te nyo c'est sa préparation ce qui a vraiment na nzambe oboye poani na ça déjà so ba 5 ans ba 10 ans zo ba nekate te ko pesa tanata kuti saka na baninga surtout bato omoni ke baza pe na mwa pa ya marambo yango baninga ne basi pusaka pembe na bango osomona eza mabete environnement pesa na pouvoir et koki pe ko aider tango tala baninga lolenge na bango bazozala petit à petit ngamba osunga nasi boyoki mama na biso alobi mingi tokomi kokoma siko toyeba na kokwea toshite na balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi nde na misana koloba abonnez-vous massivement na kati ya YouTube na biso bokomi kaka Lutumba Sergio bokomi Lutumba Sergio osabone eza pona lokuma nzambe pona soutenir moko ya misala ya ngai mombo na bino évangéliste Sergio na lobaka na para nzambe na ye pona talisa bino ndenge nini boko sala choix bien po mabala na bino ekufa te po botia ba Jezabel na ndako te yango moni mama afungola bino mama autopsia biso nyonso akoki koloba avoir ko bala photo talaka Torobala na sentiment te po moni petit moko boye taille lokola Jennifer Lopez otiende ndoki na ndako na otie mama na sirène lelo ba complications zona wakati ba vie na biso parce que ba foi ya mabala ba foi ba choix olandika beauté olandi mutuka mais oyebi lobité o yango ezali yango ba divorce yo menzamba linga na divorce te mama pendant rochité ndeka ezalaka bible lobi na biso Yesu yenda royo bala biso nde ba église
biso nde basi maman na epito ko expliquer ndeni tozalaki na kati ya physique to koti siko na kati ya spiritualité. Bon, na Yesu akoya kobala biso toloba yango par rapport tant l'église aux enlever. Ndé to ça la fête d'annonce dans les airs. Dependant o Yesu mutu nyonso ntango déjà awa yamba Yesu lokola kolo mpe mobikisi na ye akomi mort fiancé à Yesu. Au moment où l'église est à la mabele toza uniquement pour la se préparer. Toujours se préparer. Voilà, bien aimé, na koseka beaucoup plus bas nzambe. Toi ba ke toza la moment ya préparation. Moi c'est en azala na zemi, azala makambo fa ça la moment na azala zemi pour abota malamu. De moi c'est en azala na zemi, bo celle c'est ba musuti ya makasi risque moi na perdre. Maman lelo na vie actuelle biso mibali po Yesu fuma Bible lobi ke azal na likolo na loboko la mobali la papa pona ko intercéder pona biso. Donc au sous-entend na 10h le lobi pona ka Paul na midi alobi pona na ka ya Gladi ya Wenze na morope alobi pona ka ya Songolo. Sikoyo biso tozobala basi misoka mwe rera mukie boye tala kutuye nalinga gai susute boye moi toujours kokate ko supporter le quand tandis qu'il y a biso azo intercéder pour na biso siko ba balance ka maman si ya onto to ekoloba libala peza likambo ya maturité libala eza mambo bana mikete libala eza mambo bato bakoli moto akoli ba ko supporter eloko aliboso kolinga te yo lingo bala mwasi donc nde to tikoloba même ata ebi Yesu tous qui ne vers la perfection on doit atteindre en côté de te lobite okuta ya bongana nyonso de yo ba bongi sela yo kobika ko jouir na ko bongana non yo pe sala musala okuta mwasi mo ba comportement mo boy ayebi na ida mwana asa mwana nzambe ayebi Yesu na vie mais peut-être tamsu elobelne za no malamu te tamsu elatedine za no malamu te yo pe zo devoir na ko sala ngo yo pose la pela makambo yo lité za pe fierté na yo qui en tout cas moi sinanga ndé na zo ka ela ninga komi le lobo donc en tout cas là na sengo ça fait du bien de yo ko luka to luka mutu mo sa bonga tape mobali luka po souffrir na mo mobali ngo mo elo mo boy mobali nanga zara ne loko te na kuta mo eloko mobali nanga boy mais le loza grâce nanga mobali akomi mo boy ça fait du bien de temps so beta pe mo tolo wana et ça rapé bien ezali sumu te ça peut orgueil te de yobi ke na nzela nanga pe nzambe asungi mutu oyo de soki mama za na ba erreur papa za ba erreur il faut te ba ko se supporter l'un à l'autre même ndenge bible zolo bana biso donc ça malamu na ko conseiller bandeko ko zalaka te ko boya pe belé ti o tambola okuta la mutu te nyonso akoka azate okuta toujours ba erreur na part na biso to ba ko se supporter pe ami balé luka pe na nzela na yo mutu mo pas à la redresser na canal na yo et ça malamu. Ya merci na balandi ya na biso émission na biso évangile comme puis ndeka na epsa bino ke lelo na laksa bino na memela bino mama boki mama alobi vraiment kitoko na part ya Nzambe mama zaki ma rempli mama expliquer bino nyonso donc afungoli vraiment teka donc oya rozana mato ya royoka ayoka oya zana motema rondima andima libala eza jeté yo so zo libala je keba lobi kuna divorce oya bana ozubo tata msu na kidi bape shege mabe nzamba otuna yo bana nga na pesa ki yo lelo che bango wapi tolanda te ndenge biso to koma robima bima toza na Luanda toza na Paris toza na nini toza boye pona oteka pona zabwe na osala donc na komi na nga yanke quelque part faut supporter peto te ba supporter ba maman ba o ba bota biso basi na biso parce que babombe la rabiso bana 9 mois na libumbaza tellement très important de loin non pesa pa bagino ba ya mbote na pesi salem mbote papa nanga molimo papa nanga Israël docteur Israël Mbambi na pesi mbote papa tozaka na msala bana nyonso a Salem on est ensemble avec vous toza ensemble na bino na pesi bino mbote na pesi mona nangai Samola Lutumba mbote esika zali na balandi nyonso o ba mesana kolanda biso pe na babone na biso nyonso bo partager mission oyo bo partager ngo vraiment une mission mo malamu maman na ebité o mususunga na zangi ya koloba moi petite exhortation ya ko yebana ko talisa bandeko ba balanda biso ba bazana kati ya ba faux choix ba se préparer kite ndeka ezalaka pona sentiment abali pe ba misu baza ba Holanda biso bana ba SS siko na minute basala nini
bao ba se préparer kite ba kota eka na kati ya jango pe siko basala nini. Et puis ba otam so ba okara ke voix nzambe mutalobe za ino nzambe ta bali sera zo souffrir au sakana te kuta ba kala mingi te face à divorce asala nini. Et puis ba ona minito baza na ba fiancé pour basala nini. Basa ba fiancé prolongé il y a 1 mois, il y a 2 mois, yebisa bango. Ya merci papa na poto to conclure na biso na ngala lo baboye pona bandeko na ba fiancé pendant fiancé eza moment ya préparation lelo zo mona batebele bazolela landa kalibala po fiancé na bango ezaki préparé te au moins moi sita mobali bakutani mutula mutauti na ba famille nae baoluka lo ba miyebala te ndeni ba otambola malamu au moins so bakutani beaucoup plus ezaka ba ko apprécier oza mwasi kitoko mbali kitoko tokobeta tour te bofandi beaucoup plus na bafitilité po boplanifier foyer na bino esenga makambo fo bosolola po lobi na bino ezala meilleur naloba na bandeko bafiancé ya motuya bolongwana na distraction bopréparer lobi po lobi na bino landaka libala boregrete te parce que se bosolola mingi bozoplanifie mamo mingi nde bokoyeba lokoyeba nani olingi okende na libala na part ya mwasi mpe na part ya mobali mpona bandeko na bafiancé bandeko si bakoti na ndako ya libala ozomona ke comportement to mpe lo mo boye se salama bamaladi boye papa memaka bikumbala na conseil bino te bo divorcer divorce non bibliquement et à malamu te pe ya mibale divorce pas ça pour na bana le bo gwentar nango bo implorer ka grâce en Nzambe bible lobi asala grâce na oya lingi et l'homme se boko za bo bande ki pe la volonté Nzambe te mais bo reconnaître vraiment ya solo to sala ki mabe na ebandeli Nzambe sunga biso to réparer ba erreur na biso to réparer ba faute oyo to tambola na yo elongo na ngana na sabina na mukanya na biso ya Jean na chapitre nango 15 verset 5 bible lobi sans Jésus bo sale le côté bo associer Yesu na foyer na bino Marie azo ebisa Yesu alobi soki ozalaki awa nende ko la biso akufite ba comprendre que Lazare tak ninga kufi ezaki absence ya Christ be kozanga Yesu na kati ya foyer na bino kozanga Yesu na ba vie na biso ezala ba dégâts ya makasi donc raison pour laquelle na conseil bino na kati ya libala la bino botia Yesu za na centre nyonso bolinga bo sala boluka volonté ya Yesu nyonso bolinga bo sala bo associer Yesu bo mona que résultat za la positif donc on a ngé ko bala bino na mukusi ya ngwala ba boyebi Yesu te na vie profiter de l'occasion yamba Yesu okoyoka elengi ya ozala mwana Nzambe okoyoka avantage ya ozala mwana Nzambe naluka atato koti lola te mela mokilo ko bate ya solo ko eba Yesu na vie eza eloko ya malamu muto alango besoin donc on akoyoka bala mukusi ya ngwana sika Nzamba pambola bi maman namoni olobi kitoko na part Nzambe est-ce que ko pesa pe soki okoki so papa rosepela de loin on peut sa papa mbote malgré na bi kombote pour papa pe azawa maman vraiment nega ezala so tali okanisi ke lobi obenga po zoae l'échec qui obeti déjà à côté donc papa pembe na mama pe mosali na Nzambe ya jeté donc vraiment boulot zanango tchango de là tout maman na éviter est-ce que opesa moi numéro de téléphone tendenge ezala ta musu mutabi maman malobi malamu na benga mama pour na conseil mais abato mabete o ba na penser mabete mais pour na conseil ozwa mais so ye na boula mabe o ramba mo te bloquer o ya merci numéro nanga to na Angola 00244 927 13 65 65 ako bandela 00244 927 13 65 65 eza numéro na la salela même numéro ya ngope so lukinga la WhatsApp ya ngona salela de mkusia maman n'habite moi moko mibale ndenge ezalaka kaka ya kopesa mbote parce que nayebi ke tosukino ate bato baotala bamde bamesana obenga biso évangéliste Serge lukila biso mama na lobe malamu mpona makambo ya mariage mpo nayebi ke évangéliste makuku pesa azotala na mwasi na ye donc bango bafandisa na ministère ya mariage donc bientôt kala mingi te baévénement esalama ata moso mama na lobaki makasi papa Serge bengela biso mama na po tosala mo elo mwa bamama ezapeka bien pesa pe su bato mbote moko mibale papa pe azanga te na kati ezala bien ya merci napesi premièrement fiancé na mbote évangéliste Vasco Diavewa
babeje ebele napesi père spirituel na nga mbote oyo apôtre Paul azoloba o bozwi epala nga bokofi yango dans des hommes fidèles oyo mpe bazala capable ya kotransmettre. Donc soki lelo bomoni mwa moke oyo tozoloba na part ya nzambe parce que ezala moto moko adispose bata na ye papa na ngai ya molimo le docteur Nemi Luvualu papa bisika ozali bambote ebele napesi baévêque nyonso mbote napesi bana cave d'observation mbote bandeko na ngai nyonso ya église na ngai les missionnaires à mission napesi bino bambote ebele tika nzambe apambola bino mpe nabosani te bandeko na ngai même na Congo na Europe bisika pi grand frère na ngai Eric ya yo yango bambote ebele napesi ya Solange mbote kasule ya mama Erin bisika ozali napesi yo mpe bambote ebele napesi frère pasteur na ngai na Congo Stanley bambote ebele camarade na ngai Bénédicte bambote ebele biyu couple la bino molinga bambote ebele ami na ngai dada bambote ebele bandeko na tellement boza ebele tokoka mpe koloba nyonso awa te bandeko nyonso boza yanga bisika ozali vraiment bambote ebele ya motu ya tosimbaka tosimbaka Yesu mukolo ala talaka nde tondimeli Yesu totiki mambo ebele balinga basala ngo biso tosala ngo te à cause ya nom ya Jésus ya malamu ekozala mukolo ala tango ya koya to échapper te ata to lia ata to omela ata to bala to bosala te que Jésus revient bientôt to se préparer pour la tina yango en tout cas ça va pambola bino kolika. Merci na balandi nyonso ya émission na biso évangile communion puis ndeka na mission na yebisa bino ke biso te embarquement basali to tel sara micro na biso pa na basali émission eza ya basali so vraiment oza mosali obenga biso to ya na ndako na bien etonga na yo to tanda micro na biso ngana elongo évangéliste Paul ndeka nzamba pesi so makasa musala oyo. Donc ngai pe na pesi merci na bandeko nyonso ba fungola biso ba porte ya yamba mission na biso évangile communion puis en tout cas eza malamu to lobaka na part nzambe po biso to lobaka to 100% Yesu Masia to za 50 te to za 40 te to 100% Yesu Masia. Coronavirus de na zanga pantalon na zanga elamba na zanga mwasi donc ngara na simba Yesu wana rabwe comprendre parce que ye ayaki pona biso akufa pona biso ye paloba na nga Serge tangu na ozonga est-ce que na okuta kondima Serge tangu na ozonga est-ce que na okuta kondima ndeko na ngai moi petite exhortation simba Yesu ko perdre kondima na ote malgré to sali les ma ba mama malgré to parler pour na libala mena ebike na moment oyo batebele pas ezali kozanga kolia ba bloquer ba frontière ezo kangama ezo fungama te donc ba activité kwei ba capital kwei mena websa onde wonanga iko kwesa ondima na ote kokwesa ondima na ote eza na oka ba vent eza pe fin du monde te eza na oka ba tribulation des hommes mabiso mais na kati na ngonde onanga so kwesi kondima tan yeso eza pasi koza bato te atuna yiki tango na ya est-ce que na okuta bato ondima ngata yeso ya kuto na ondima parce que kondimeza eloko ya liaka parce que na ondima no obika si tu crois tu seras yo mo silisa parce que eza bien pona yo ndimela ndeye malgré maladie talaye pona minute yo na webso vérité mo boye yazane so wa serpent de rein misu na biso so etalaye Moïse atombola ki nyoka libende mais biso na minute tota Yesu Masia mama na basete na maboko ne kota nzube ata pasi talaye osangi kolia talaye Yesu antanga kota kati na yo nyonso ekoma sika fungola motema na yo yazo beta akota yamba lokola Seigneur et Sauveur ndo obika nde makambo nyonso tozoloba ba prophétie nyonso ya Bible ezala kati na yo alingi bola mulikolo na yo pona osilisa mbote mingi na papa na nga molimo na Salem papa na ngai docteur Israël Mbambi napesi mbote na mame Frazi napesi bana nyonso ya Salem mbote bagino baya cordon mbote napesi ba passer nyonso o jainda esika bayambanga bafungolanga motema na pesi bango nyonso mbote soki lelo to sololi na mama parce que zaki na docteur azali pasteur te aza docteur Nehemi ye église neza na mabor esika pi mama sambela ka pe sika pi mama za mokambi bino moni niveau ya connaissance bomoni niveau mama zo la pona nzambe cela veut dire na papa moko na sima o asaki nini afanisa na ban o atangisaki donc ba papa boye donc papa place aux na pesi sali donc ba merci belé papa donc o samusa malamu na pesi bana na nzambe nyonso mbote ba o nyonso ba embe comme mo condupe mobikisi na pesi bino mbote donc na zane belor lobate ba partenaire na nyonso
do basungaka nga mona tanga bakombo te na tangi na pesi bino mbote pe porte za kofungama so moni keza pe ya malamu ya kotia mwa libanga na kati évangile komi api numéro na biso eza na pembeni wana okobenga nga torosolano toyeba ndeni torosa na paria ya nzambe mpona kosunga mosala na ye. Donc merci na libota na ngai, merci na mwana na nga Samola Lutumba, na bino nyonso tokomi prochaine émission. Ciao.